Je vous dis bonsoir. Même quel que soit le pays vous trouvez. Napesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Na ba o bazali banda ya mboka na Afrique na Europe. Kombo na nga Jeannette Makwiza. Nazo sala video oyo ezo lekela ngai ekoleka te parce que toyeko comprendre makambo yango tango zo luka ennemi ya vie na yo koluka musika te eza kaka bandeko na yo oyo botami na bango. Soki nasali video oyo mutu nyonso kozwa video oyo na WhatsApp panza yango partout na ba oyo bayebi nga kaka nde na oloba. Donc navandi na ville ya na mboka ya Belgique na ville ya Drogenbos. Donc nazali awa nazwaki temps ebele vraiment ya mabondeli ya kolukelongi na Nzambe. Nzambe amimonisamaka mpe Nzambe alobaka. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ Nazareth aza oyo Nzambe oyo aeshuaka te. Oyo akufaki na ekulusu mpo biso tobika. Nzambe oyo asalelaka biso ya minene na kokamo azo continuer kosalela biso makambo ya minene. Soki bomoni nasali video oyo nazosala yango parce que eza likambo moko ezolekela ngai kolekela ngai te mais nazoloba na sens que naza na bana na nga baza mibale. Eza na makambo bien aimé tant que soki oza africain oko comprendre na ba famille to wuti eza ba famille moko etondi na sorcellerie mingi oyo tobengi kindoki. Na niveau ya poto bato bako comprendre yango kaka bato peut-être oyo aza africain na oyo aza mosali na Nzambe ako comprendre. Na niveau oyo nazoloba ndeko na nga azalaka na Suisse kombo na ye Sophia Langa Mimishi azalaka pe na Suisse baza na chaîne ya télé Chemin de l'Éternel oyo aza mwana ya ndeko na nga bayaki awa na Belgique na ye koyeba ke baye awa ndenge nini nazwi temps na nga nazalaki na ndako na passé journée na ngai vraiment ya mabondeli nazalaki un peu fatigué nalalaki moke nalamuki nabimi na balcon na nga nazwa mwa mopepe nayoki Nzambe asali ngolu nayoki voix na ye nasali vraiment attention litoyi nayoki lisusu nabwaki lisu bango bamoni nga ntango natali epa voisin na nga azalaki ya ngambu namoni bango nayoki mpe ntango baofinga nga nakipaki te me na mituni nga abi oh eske eza bango baye kosala nini soki bayaki awa pourquoi bakosone pa na nga te me naye kocomprendre après heure moko susu nabimi na balcon nayoki susu voix na likolo donc na deuxième étage ntango nayoki voix na deuxième étage na comprendre ke eza bango nabengaki police mpo nalingaki soki bayaki kotala nga obie soki likambo bokobeta porte bokosone bosololi na motu me ntango bino bobombami epai ya bavoisin wana mpe aza motu ya misala aza bato moko basalaka na bango bamagie sikoyo bino bosali association na bato wana boye bokomeli kuna elingi koloba nini bandeko na ngai bopesela nga réponse boyoka nanu makambo oyo vi na ngai mobimba na wuta Afrique na mboka na wuta ezala mboka Ngola na ya poto na mbongo na ngai na tike na nga batikali kofutela ngai tike te o ndeko afutela ngai tike mutu te na boti bana na ngai mibale na pasi na bokoli bango na pasi na mona kutu mutu moko oyo ayaka te asunga ngai azalaka te koya na ngai kutu poto nazoyeba ke ntango na ngai natika bana eza na ndeko na ngai mokuta boyaka nde kotikala na bana na ngai me Nzambe ya mawa mama na ngai azalaki me apres nde bino moko boyebi soki moto asala komo na poto ndenge bawelaka bana esika nde batikala kobebisela ngai bana me ngai nazoloba nde kaka nazoloba na bino boye bopanza bavideo oyo ekende partout Chemin de l'Éternel oyo Mimisha da Silva oyo bango basalaka na chemin soki baza na chemin ya Nzambe balingaki koya na ndako na nga eza chemin ya Nzambe te baye awa mpo baboma nga baye koluka mpo baboma nga me na kokufa te au nom puissant de Jésus libulo bango moko batimoli Nzambe azomona bopanza video oyo ekende monde entier Chemin de l'Éternel ezalaka na mboka na Suisse bopanza yango na ba Facebook bopanza yango na ba WhatsApp baza awa nde na oloba na bino epa voisine na ngai na likolo ndenge nazoyebisa bino mission na bango baye mpo baboma nga me nazodeklare je ne mourrai pas je vivrai je raconterai les œuvres de l'Éternel bopanza video oyo monde entier nakokufa te naza ya Nzambe
bopanzango Mimisha vandi na Suisse chemin de l'Éternel bayena mama na ye oyo aza ndeko na nga nde mama na ye nazo lebisa bino nde baza awa baza na mboka na Belgique pa voisine na ngai okutu bayebi te association basali associé mpona nini mutu wana mpe aza mutu asalaka makambo ya mabe nga na indima Yesu nga na accepta Jésus Christ comme Seigneur sauveur personnel ya vie na nga alobo komi koyela ngai ya makambo nini naza nyongo na bino te je vous dois rien je fais l'alliance avec mon Dieu c'est Jésus Christ de Nazareth makila na Yesu yango ezokule na bavene na nga eza makila ya kindoki te eza makila ya magie te mais c'est le sang de Jésus Christ de Nazareth Yesu akufaki ne kulusu po tenga na bika ndenge kaka na oloba bien aimé mutu nyonso kozwa video oyo panza yango na ba WhatsApp nyonso tina ba Facebook botia yango Jeannette Makuize zanga Facebook na nga kutu pona sina kanga na kanga ki mpona tango nazokita ya kobonela comprendre ki déjà makambo ebele donc ba banda le déjà banda kala koluka vi na nga baye kolanda nga susu ti awa nde na oloba baza na likolo pa voisine na nga bopanza video oyo bopanza yango ekende partout nga naza ya nzambe naza na problème na bango te bakomi kolanda nga likolo nini ngai naza kuna te bopanza video oyo kotambola monde entier Mimish nasali video oyo nazotinda yango kaka ndenge ozoyoka ndenge na video ndenge na oloba Mimisa da Silva mwasi ya Silva oyo bavandi na mboka Suisse chaîne na bango chemin de l'Éternel baza awa na minute ndenge na oloba na immeuble onga la vandi na deuxième étage nzamba pambola mutu nyonso akozwa video oyo bokabola yango bopanza yango que Dieu vous bénisse.